mbote ya mingi na bandeko na ngai. Lelo yo nalingi kaka na répondre mutu moko oyo batiaka ba commentaire. Tangu bato tia ba commentaire baza ko réfléchir te. Bandeko na ngai, ndenge bomoni souvent naza l'habitude ya koloba ya kopesa ba information ya komeka ko éclaircir batu, surtout souvent sur les Angolais. Et bandeko na biso ya ngambo ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, tolobelaka oyo etali comportement ndenge bamboka evandela. Bandeko na ngai, Puti auti koloba kalate alobi mboka na mboka eza na mibeko na yango. Bazali na ba culture na bango ndenge na bango ya kovandela. Donc y compris pe Angola azali na ba loi na ye, ba peuple na bango bazana ba culture na bango. Angola ezali na ndenge na yango ya kovandela. Elobi boye mopaya nyonso oyo akokende na mboka ya moninga koya na mibeko na yote, mais kende na mboka wana vivre na mibeko oyo ya bango. Landa ezali na bango, vivre ndenge bango baza ko vivre. Soki osali kaka bongo na mboka wana okozala accepter. Mais soki oye na ndenge na yo na ezali na yo, ekozala malamu ovanda na mboka na yo pa yo wuti. Parce que na mboka pa yo okende okozala accepter te. Soki nalobi boye, nalobi na tina ndeko moko a komeli ngai, a répondre ngai na ndenge na lobaki likambo sire ndeko oyo Zairwa Mbemba. Bandeko Zairwa Mbemba asalaka musala na ye, apesaka ba information pe alobaka oya amoni ezali ya solo to ba information oya azwaka. Mais souvent tant tozoloba makambo mingi to verifia ka pato loba yango. Soki likambo wana oyebi yango te, ndeko na kopesa toli to loba te. Tango ndeko Zairwa Mbemba akizaka ba Congolais toyokaka ye, ngai namoni mingi ye azoloba sur l'Angola ayebi yango te parce que vérité ezali te. Alors na limbolela ye. Mais tant on a lobelaka ndeko Mbemba na finga ka ete. Ezali tout ça la échange ba opinion, vérité moko boyo ezobatama eya peuple ayeba yango. Surtout peuple congolais na peuple angolais na ba africain oyo balandaka politique africaine. Ezalaka te likambo ya kofingana. Mais chose bizarre, tango mosusu komona Congolais Zairwa azoko commenter likambo, toujours il faut y afinga. Alors naebaka te ezali liwana ezali kozanga mayele, ezali manque ya connaissance, ezali nini? Est-ce que soki yo fingi moto ezali nini? Et vimisi moto wana neti ngai na vimbaka te na zokaka te salanga absolument rien. Alors namonaki na likambo ya ndeko Mbemba, Zairwa Mbemba, tona répondaki na finga ki ete, mais ndeko moko boye auti ko komela ngai, mais ndeko wana zo finga. Ndeko wana kombo na ye atie kombo ya lokuta quoi, effectivement kombo na ye Barça MSN. Yango kombo ekizaki po ye a répondre. Alobi na ngai zoba nazali tufi moko boye naza kosala xénophobie entre peuple congolais na peuple zaïrois ngana na kabola bango. Mais ye azali angolais de père, azali moto ya Sanza Pombo, mama na ye azali moto ya Makela Duzombo. Atiaki kombo ya Barça MSN. Bayo bakotaka na bana ne Congo. Bokomona yango. Alobi ke ye azali angolais seulement né au Congo, mais azali vrai angolais ngana azali tout fi azali zoba moko boye
nalingi nakabula peuple angolais na peuple congolais me bandeko oyo nga nalobaka nakabulaka bikolo te na enseignaka vérité oyo bato bayebaki te ozalaki caché ba oyo bamiyebi te bamilakisaka tina ya komilakisaka ezali te salaka oyo ezali ya solo ya mabe tolongola ya malamu totika nalingaka na éclaircir bato bayebaki te contribution ya peuple angolais na encourageaka bato ke balinga bekolo na bango balinga mabele na bango mboka na bango badefendre peuple na bango ndeko je ne vois pas comment que ngai naza ko défendre Angola naza ko loba oyo ezali ya mabe yo ko répondre ngai ofinga nga ndeko Barça ngai na kofinga yo te naza na tango na finga yo te mais soki ozali moto ya Sanza Pombo mama Makela Duzombo alo nalobi na yo boye biso tolobaka na Kikongo ekata kuangangu kunlonganga ekata alo na nyonso oyo olobi na nga ndenge ofingi ngai nakokalifie yo de zoba te nakalifie yo moto mayele mpona réponse na yo mais réponse na pesi yo ekata kuangangu kunlonganga emono kuangangu ngini na yeka elonge kata ndeko nayebi ke tango mususu nazo déranger nzela na yo apoto mais vrai angolais bafinga nga jamais mingi bareprochaka nga yo ndeko awa lobi bien te tala donc moto na moto apesaka défense na ye na argument na ye ndeko j'ai beaucoup des amis congolais naliaka na bango na melaka na bango bien que on alobaka mais nazalaka na bango to sololaka pe yango et mingi balaka mon frère mais oyebi ke on ayebaki yango te okomona ye ayekoli oyo pe aza na argument apesa ngambo mpe no oui ndoko nanga oza na raison mais tofinganaka jamais mais yo odécide ofinga nga mais tango nalobaki sur Zaïro Mbemba na parlaki sur grand-père nanga prévoyant ndeko na ngai prévoyant azalaki kovanda na gare ya Isoki wana en tout cas moto nyonso azalaki na gare ya Isoki donc kota na gare wana ya Isoki wana tango ozobima wana faut mona boulangerie pâtisserie amicale ezalaki ya grand-père nanga donc tina parlaki sur grand-père nanga ndeko ozofinga ngai mpona alobaki mabe osalaki na grand-père nanga mais azalaki ye moko te ndeko na ngai soki oyebaki Marchano ye mpe azalaki angolais non azovanda na Kabambar na se kuna na rue de Flambeau na immeuble oyo ekomaki ya impère kasi ezalaki immeuble ya kala ezalaki immeuble mpe ya angolais te babotolaka ye immeuble wana est ce que ye alingaki bokonzi na Congo alingaki bokonzi na Congo te azali kaka na mbongo eza kodéranger congolais na zando munene kodima na gena ma immeuble kuni ya 4 étages image ta gena ba bisi ebele baza ebele ndeko na ngai to akina mutu moko azaki réparateur ba radio avant na Gitega ye poto pamba bango nyonso no bazaki ba angolais oyo bazalaki kosala bazotonga ba immeuble à cette époque ba meuble ezalaki te ezalaki ba angolais bazotonga yango à part soza komba tonga bino memeling ba belge batongela bino mais bino moko peuple congolais bobaki te ke no fotonga ba immeuble hein ezali ba angolais ba commerçant ba bazosala yango soko na monite tina nini yozo fingela nga ozo bengela nga xénophobe na oyo nazo sala nazo kabla peuple angolais te nazo parler sur contribution à peuple angolais bondi makabato bo finga kabato kaka ko finga te ko sala kaka ne sengo te que non parce que ya lobi boye lokole ko déranger ba intérêt na yo tika na finga
ndeko nga napekisi yo te ke na oya poto na nzela ya Angola. Mais tolingi ke ntango bozokota na Angola bokotaka ndenge baninga bakotelaka oke na frontière normal lokisi mikanda na yo ba visa o basenga balese passer bakotisi yo osali basha na yo ozongi. Tolingi te ke no bokotaka oye na maladi opesi bango bongo yo ozongi. Oye oyibi ozongi. Oye na ba faux monnaie ba faux dollar na yo oye okaboli ozongi. Oye osalaki amitié na oyo basungaki yo pona nzela ya poto après ça omiki no grand na bango na poste ya bien bazana na jeep kitoko ali bo monter bango kuba jeep na bo bimisi na Congo boko teka bato ya baki bokolo na Congo ali otiko ko bo grand frère na bango bamakamana on tozako reprocher biso fa plan soko koti na banzela oyo règlement bako bo mayo biso ezali bongo hein. Je vois aucun mal. Hein? Je vois aucun mal que yo moto sali bongo ba accepter yo. Biso sali bongo armée fapa deya au koti banzela ya mabe kuna ozai bako boma yo et on autorise à l'armée angolaise à bomaka. Ngaza d'accord na yango. Yaka normal au kota. Ndeko na sali yo défi soko zali angolais ya solo sala video to tia kombo na yo mokili pe mona yo ke no zali angolais ya solo oya siliki na ebisi yo soko bimisi video na yo na Angola bako kangana bango yo te bako beta pe yo te me yo moko okokanga biloko na yo ozongi na Congo popoto okokende te okozala nesika oyo yo okolekela te ni na aéroport ndi na nzela makolo poko ene poto ekosimba te po ozali congolais oyoko luka nzela ya poto alo makambo ona solo bezo blesser yo ezo bloquer nzela na yo ya poto menga na bloquer nzela na yo ya poto te vivre kaka na mboka ya moninga selo ba loi na ya bango ko vivre na mboka ya moninga te na ezaleli oyo ya mboka na yo bozoba na yo yango emonani olio koma mayele na yo ozo finganga alo soko zali angolais ya solo tia kombo na yo tia photo na yo angolais ba mona yo mokile mona yo ke yo muto finga kinga pona mabe oyo ngana lobaki oyo moni mabe ndeko Zairwa Mbemba finginga te a répondre même kutu ngai te. Parce que lui, il comprend que non, et ça lui débat, il y a battu à mailler, il passer connaissance. Oh, il y a le bac qui m'a bêté, d'accord, fin a été. Mais dans mon avis, oh, le bac qui a été, à ce qu'il y a information, et ça qui est correct était. Si quoi, on a passé l'information correcte, on commis aux avons fin à ngai. Tiens, photo na yo, you peux ça la vidéo, le bas, fin à ngai, peut-être que fin à yo kayo, Angola et mona yo. Comme ça, libota oya yona oya ngabamona. Ngai nazali ko défendre Soba Luvualu na Mbanza Zulu. Nazali ko défendre André Kemena na Ngombe Zulu na Luidi. Nazali ko défendre Mvemba Joassin. Nazali ko défendre Narcisse Tanda. Nazali ko défendre Kifumu Afonso. Nazali ko défendre Pedro Mbunga. Nazali ko défendre Filu na Damba. Yangono moni ngai na lobaka. Mais yo peut défendre yo Congo. Soko zali angolais ya solo. Na sali yo défi. Nga na fingi yo te. Na répondre yo kaka. Tia photo na yo. Et le na peuple angolais ko zali d'accord te. Angolais et congolais aya aibaka abomaka. C'est la volonté na yo moni ki non soka la peuple congolais na peuple angolais. Na kabula bango te. Mboka na mboka ezali na mibeko na yango. Oye na mboka moninga tosa mibeko ya moninga. Na suki wana ndeko okanisa defi na ngai nazo zela o répondre ngai yango. Mbote na yo un bon dimanche à tout le monde. Lo sako na bino.